Ngana zo banda kaka wana verset 3. Ok. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit. Le matin, et du pain et de la viande le soir. Et il buvait de l'eau du torrent. Oh, corbeau, na Bible, tozokuta corbeau, c'était un oiseau impire. Image ya satana, image ya démon, image ya envoûtement, image ya sorcier. Wana corbeau na kati ya Bible. Yoka. Voici parmi les oiseaux ce que vous aurez en abomination. Na parmi les oiseaux impires, na chauve-souris azali. Mais balia kaye. Mais bi olia kamea wa bobi kolia ete. Oh. Ko simbete kolia payete. Oyo topende ki ya liboso parmi na banyama liboso pona abima na arche. Izalaki corbeau. Ou un oiseau impire. Oyo nzamba lobi ke ye azambindo. Mwana nzamba ko simbete, mwana nzamba ko mbomete kolia payete. Aza musikana. Dieu, je dis, il est souverain. Il a la capacité de tout faire. Et s'il veut accomplir une mission, il peut utiliser qui il veut. Dieu peut utiliser même Satan. Oh, l'homme de Dieu, s'il te plaît, l'homme de Dieu. Oh? To mais ma peuple de Dieu n'a percussion te. Perdition d'engeni ningana zolo balikamba vrai. Dieu peut utiliser même Satan pour accomplir sa mission. Même pour te bénir, Dieu peut utiliser un démon pour te bénir. Kaka? Même moi c'est Ndumba, ou ya tel, ou bobenga ba tel si, a utilisé pour na pambola yo. Oh. Dans le lengeni moto nzambe. Totangi. Comme ça, bana nzambe baza l'éclairer. Ya on a lobaki dans le départ que il faut que vous ayez un esprit, il y a discernement des esprits. Première fois. Esprit, il y a discernement. Et puis il faut que vous ayez un esprit, il y a comme vision. Deuxième volet. Voilà. Chaîne Chebiso Télévision, Facebook Chebiso TV, YouTube Chebiso TV, WhatsApp +243 97 35 88 380. Notre adresse, première porte Fikine, village Bracongo, dans la commune de Limete. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre chaîne Chebiso Télévision, la chaîne qui vous ressemble. Merci de la confiance ainsi que de la fidélité au Bessarabiso dans le meilleur de chaîne Uekokani Nayo, chaîne Uekokani Nangai. Merci parce que vous êtes nombreux sur vos postes de télévision dans le moment où l'on émission où Bengami Police des Stars. Police des Stars, c'est une émission où et Difiarabiso et ça une émission où et Zong Sarabiso na présence en Zambie. Jésus-Christ de Nazareth, Nzambe a créé Mokili pour que ngana auto vivre à Salibiso loko la bas soldat de tout évangéliser une bonne nouvelle pour que le peuple de Dieu bazala édifié. À travers cette émission Police de Stars, nous avons des soldats à Christ. Nous avons des soldats lolenge moko na basoda physique était parce que biso Christ aza likolo azotambola na biso. Merci à l'équipe technique à Chebiso Télévision, merci à Papa Kimoteba, merci à les Oro dans l'ombre, merci à Papa Israël Mondo, merci à Papa j'espère Papa Naturel Monza, merci aussi à Madame j'espère Kachama, merci na bandeko nyonso o mosala mosala kitoko na kati ya le meilleur de chaîne o ezalaka Chebiso Télévision, la chaîne qui vous ressemble. Merci aussi infiniment à Papa Shikimo Kadi pour nous repasser confiance, il y a Rosa Lokola, présentateur, il y a émission Lelo, Police des Stars. Merci na sponsor numéro 1. On a pena beaucoup excusez ngai na bunga marana zalaraleuse parce que à travers ngolo na ye nde lelo nazali papa ili oazali devant bino parce que yende motapesi santé, yende motapesi kimia. Sponsor numéro 1 Chebiso Télévision et si que sponsor numéro 1 ya papa Eli ou ya kozala nangai même atana lilita ezaka Jésus-Christ de Nazareth. Merci à le sponsor numéro 1 ya Chebiso Télévision ezalaka Jésus-Christ de Nazareth. A to servara Nzambe à 100%. Nazanga mon côté, naza avec évangéliste Lokamba. Bande ko balandi. Tolobara toujours pour na ba faux délivrance et si que ba faux miracle. Na maman Nzambe o tozali tozwi beta ya koyeba Nzambe pe
mpe kotalela nzambe nzambe akomi kopesa bénédiction likolo ba vie na biso on a yambi c'est baoba pourquoi na bengaka ye baoba parce que aza na maîtrise na makambo nzambango souvent et ya na mode différence to ba bengaka mutu maître muto bazo benga maître eza muto yo azu maîtrise sur base yeloko wana akomi pe kopesa bato papa lokamba bimisi bani beli o lelo bazo servir pe nzambe à travers grâce au nzamba chaki likolo na ye yende mutu to kolobela pourquoi corbeau to monaka na ba vie na biso na kata mapango na biso soki veneme linge sala make mutu akufa o mona ba corbeau so ba moya place wana mingi et les 4-3 jours te mutu fa kufa place wana pourquoi kaka corbeau esengeli alesa basali na nzambe pourquoi kaka esengeli na ngana yo mbongo euti na maboko ya mutu mabe o azandoki mais yo zui yango epamboli pe yo yango tesengeli kitoloka baoba atalisa biso est-ce que ça mabe ya kozwa mbongo bongo poto kutana na makambo wana na kuta pe na mutu apesinga mbongo mais na yebike mutu yo aza féticheur mais ndeni apesinga mbongo c'est que na funa zwa mbongo wana to na zwa ngote siko mutu to yambi ndako nimbola biso ndenge sengeli si c'est bon si ce n'est pas bon pour que ngana yo tozwa boyebi tovandisa na kata mémoire na biso papa lokamba na pesi binombo évangéliste bonjour bonjour journaliste papa lokamba l'homme de Dieu puissant tika ngala kumisa ta bino oui nzamba lobi to ndimela ina 2 Chroniques 20-20 mais to croire pe na ba serviteur na yi OK boze nzambi merci beaucoup soki mutu o yazana moi na sena moi awa amona déjà lo nzambi abima to tumula musa pasati to mona nzamba à travers ba serviteur na yi OK section qui na lali na loti papa lokamba aye ko libérer ngai na kati ya libulu mo quelconque tout à fait nzambe ni mutu o libérer ngai c'est que naza censé ko loba bolamu o bosalaka parce qu'il observera nzamba 100%. Merci beaucoup. Bonne santé physique. Santé physique, morale, spirituelle, normale. Nzamba komisama parce que on sa bonne santé. Merci beaucoup. Sous votre permission, yamboto bandi mission. Au fond la prière, ya lo kitowana. Prière raison que sarabatu que nzamba za vivant. Merci beaucoup. OK. Sambela, avato bandi mission. Seigneur, le créateur du ciel et de la terre. Les souverains de l'univers, nous te bénissons et nous te glorifions parce que tu es 3 fois saint. Agis en notre faveur, parle à travers moi, afin que tes enfants aient la vie. Et batu nyonso bakulanda émission oyo, même na rediffusion comme je le répète encore, ba vivre guérison miracle et solution. Au nom de Jésus-Christ, amen. Amen. Papa Lokamba, il faut n'attendre à kumuna parce que na koki obombati. Mama Bénédicte Mbongo a communiqué na commentaire lorsque tu salaki émission ma bengi ngai en privé aobi nga nazo vivre bolamu ya papa wana mama Bénédicte Mbongo OK nazo mona bolamu ya papa wana na vie na ngai amen aobi soko yambi lokola lobaka kolobela sur le corbeau ameka konimbo la biso OK parce que yo mo mutu la peuple de Dieu. Merci beaucoup. Napesi mama Bénédicte Mbongo mbote bisika zali. OK. Mama Rachel Tunga. Napesi mbote mama Liliane Wanito. OK. Napesi yo mbote bisiko zali mama Marceline Mwamba. Napesi mbote mama Anima Lobo. Napesi mbote Bella Lambala na Belgique mbote bisiko zali. Vous les maman batala rabiso. Gloire à Dieu vraiment. Ah oui, mama Francine Mbuyu na Australie. OK. Na mbote bisiko zali ndeko na ngai frère Guy Nkoi na Australie nzamba pambo bisiko zali Raphaël Bashengezi OK. Australie bana bazebele Ouais. Et voilà na bisiko mbote bana na ngai Mardoché Makengo na France. OK. Et sans oublier Tomatala Veston la dit Tomatala moki na kata France voilà. Papa Tomatala nzamba pambo la bino. Papa eli paza na posa. Atina ngabna bilamba moko ya kitoko. Papa lata yo bongi na. Gloire à Dieu. Voilà. Merci beaucoup. Ce qui est l'autre, tout il va couper il va partager thème oyo. Toujours thème principal les alliés. Torrent de Kérit. Torrent de Kérit. Dengue tolobaki autrefois. Nabi tokoya pour parler sur le corbeau. Oui. Parce que torrent de Kérit. Ils ont renfermé ma kambebele. Ndena 1 roi chapitre 17 comme totangaki pour to kutashiko corbeau place ni aiko intervenir.
1 Roi chapitre 17, verset 1 à 7. Mais, ngana zo banda kaka wana verset 3. Ok. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Tu boiras l'eau du torrent et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Nzamba lobi nini? Je donnerai le corbeau. Apesi mitindo na ba corbeau baya kolesa nani? Élie. Il partit et fit selon la parole de l'Éternel et il alla s'établir près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Les corbeaux qui apportaient du pain et de la viande le matin et du pain et de la viande le soir. Et ils buvaient de l'eau du torrent. Je ne sais pas si vous comprendre quelque chose. Nimbola mo mukela lingala l'homme de Dieu. Balobi boye, Nzambe eli mutu akangaki mbula na maloba na ye moko. Ok. Passe pe souffrance eye, sécheresse eye, nzale côté pas moyen de vivre. Ere akimi. Akimi mboka. Nzale leki. Mais Nzambe bise ndengo kima wa, koke kote musute kende na torrent de Kérit. Torrent de Kérit. Kende ko bata makuna. Ok. Lokolo zoki makotoyo, kendo bata manokuna. Ngai na pesi siko ordre na ba corbeau ba ya ko lesaka yo. La kombe. Le matin, kombe eza épervier. Ok. Basala ka erreur. Ouais. Voilà, nga naza mungala. Ok. Na tanga pela lingala na classe. Et ça libère pour la expliquer peu dédié. Kombe eza épervier. Corbeau eza kombe te. Corbeau eza anganga. Anganga. Voilà. Ok. Corbeau na lingala anganga. Voilà. C'est ça. Alors, ndesikoyo Eli Nzamba pisi ordre albi na ba corbeau ba ya kolesa yo matin et soir. Et puis bazoye laye misuni na mapa ya moto. Anganga zo na misuni. Na misuni na mapa ali atondi azima ya torrent de Kérit ameli ala apemi na ye. Le soir bayele lisusu. Donc misuni donc Eli a été nourri par les corbeaux. Or corbeau na Bible tozokuta corbeau c'était un oiseau impire. Image ya satana, image ya démon, image ya envoûtement, image ya sorcier. Wana corbeau na kati ya Bible. Un animal impire ou un oiseau impire. Selon l'explication, ndenge toyebi le corbeau, ezali un oiseau impire et puis corbeau aza image ya ténèbres, image ya satana, image ya ndoki, image ya féticheur. Or, na Bible, tozokuta na Lévitique chapitre 11, verset 13. Tokiti, natanga pona bo. Nga linga makomi parce que bino opesa biso précision na makomi. Ouais. Le rôle ya empire. C'est que na makomi peut déclarer na kati ya Bible ya razanya ma empire. OK. Lévitique chapitre 11, tobana verset 13. Yoka. Voici parmi les oiseaux ce que vous aurez en abomination. Nzambolobi tala na kati na bandeke. Bandeke bino bomo na kibazali na abomination. Il a kilima B. OK. Abomination. Bazambindo. Et dont on ne mangera pas. 1. L'aigle. N'habitez, n'a pas pu expliquer aigle. Oh. Mais oui. Je me pousse à parler de plusieurs choses. Parce que les gens considèrent l'aigle, kakaza bien, mais Dieu l'a considéré comme un oiseau impire. Aigle. Il y a des bosso babandi. Aigle. Parce que bino bo mona ka nini, on ya nini corbeau. Mais il y a aigle, bon, mon côté. Ngawana aigle. Ngai aigle. Mais pour vous savez que Awanzambi, c'est un oiseau impire. Okay. Pourquoi? Parce que il mange la chair humaine, il est cruel. Impurité. Ça assassin. Bon, nakangi, mais. Entre parenthèses, pour expliquer non corbeau. Surtout aucune spiritualité, aigle ndé, aza voyant. Amona kana musika. Okay. Nakangi histoire wana to continue. 1 isa aigle. 2 c'est Milan. L'autour et c'est de son espèce. OK, les corbeaux et toutes ces espèces. L'Autriche, les hibou, hein? Oui, les sulungutu na lingala. Hibou bene na yebi pour na mona déjà. Ah, les hibou, l'épervier, oyo ki siko ya, épervier, combien. L'épervier et plusieurs autres chauves-souris ainsi de suite. Oh, na chauve-souris na chauve-souris ngembo, oui, babinga ngembo.
Banyama empire. Oui, na parmi Bazoazo empire. oiseau empire, na chauve-souris azali. Mais balia kaye. Mais bi olia kamea wa bobi kolia été. Oh. Ko simbete kolia payete. Vous comprenez ce qu'on? Mais l'homme de Dieu, Mais si quoi yo? Mais si quoi on a bon peuple de Dieu té parce que na koya pour expliquer to quand on a lumière. Des choses à venir. La réalité c'est ce que nous vivons. Yango zomona et na corbeau. Corbeau est un oiseau impie. Or, à l'époque, corbeau est un ouen de Dieu, un saint homme de Dieu, ako simbangote, ako kiko touche angote, ako pe koli angote. Ok. Ako ko ligate touché, ni même y a touché. Parce que nzamba salobi yango. Aboyi. Pourquoi? Parce que dans Genèse chapitre 8, tango mpela isili, Noé, nata Noé. Akotsaki banyama mibale na mibale. Na bandeke. Siko tango ekomi ke, nyama ya liboso oyo tope ndeke ya liboso parmi na banyama liboso pona abima na arche ezalaki corbeau. Noé afungoli fenêtre azui corbeau apumbwisi pona akende ko inspecter soki ma isili toté. Voilà. Mais corbeau sali buzoba. Wana tango dirige na mboka, Ouais. tango noazo kotsa banyama nyonso. Eh ouais. Nyama liboso noa tinda. Asi akotisi. Akotisi. Delige basi ba delige siko yo mai zokita. Oui. Siko ya fungoli fenêtre pona atinda ndeke. A inspecter soki ma isili toté. Messager. Ndeke ya liboso c'est le corbeau. Wana révélation, hein. Ouais. Atindi apumbwe corbeau a un résultat favorable était. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé pour manger les pourritures et tout. Ainsi de suite. Ndé sa deuxième de kezalaki, ouais, monsieur Zalaki la colombe. Donc pigeon. Pigeon. Pigeon qui a zongi bon voilà, c'est pourquoi corbeau a ça considéré comme un animal impur. Alia kama pourriture, alia ka donc tout, ainsi de tout, ainsi de suite. Mais est-ce qu'un animal ou un oiseau impur, ou nzamba lobi ke ye azambindo, mwana nzamba ko simbete, mwana nzamba ko mbomete, ko lia pete. Azamusika nalo. Mais awa nzamba pesinde ordre na ba corbeau yo lesam. Mosali na ye. Pona ni atinda ki ba pigeon te, atinda ki ba ndeke mususu te, o ezapir. Ye moko nzambi. Mais oui, totangit. Abi, j'ai ordonné au corbeau de te nourrir. Élie étant un homme voyant, un homme qui connaît Dieu, un saint homme de Dieu, a résisté, accepté mbalamoko. Ba corbeau yele biloko. Ba yele misuni. Ba yele mapa. Abandolia. Tongo poko ton panda tout le temps oya zalaki wana. Na Lévitique. Nzamba na Lévitique. Chapitre 11 oui. Nzamba considéré corbeau. Nyama impire. Soiseau moko. Okoki kolia ite, okoki ko simba. Okoki kolia ite, okoki ko simba ite. Mais toye na un roi. Un roi chapitre 17. Nzambe atindi ye komi musungi. Ayo laisse. Allez sa prophète Eli. C'est qui mutazalaka contraire maloba nezaka ye moko nzamba ngo. Dieu, je dis, il est souverain. Il a la capacité de tout faire. Et s'il veut accomplir une mission, il peut utiliser qui il veut. Hein? Nzambe utiliser mutuyo sur alingi, peut eloko sur alingi utiliser pour utiliser. Dieu peut utiliser même Satan. Oh, l'homme de Dieu, s'il te plaît, l'homme de Dieu. Oh? To mais ma peuple de Dieu n'a percussion te. Perdition ndengeni ningana zolo balikamba vrai. Dieu peut utiliser même Satan pour accomplir sa mission. Même pour te bénir, Dieu peut utiliser un démon pour te bénir. Même moi c'est Ndumba, ou ya tel, ou bobenga ba tel si, a utilisé pour na pambola yo. Oh. Dans le lengeni montre nzambe. Totangi. Comme ça, bana nzambe ba l'éclairer. Lelo eza lumière, hein? To sunga pena to eba makambo oyo, to mitungisa maka na vie à travers l'homme de Dieu. Mabe boto kanga ite, to linga to nimbola to yeba makambo ngo parce que tozo vivre babilo kwango, ezo komela biso musu na ba vie to zanga lolenge ya ko réagir. Mais lelo nzamba osala biso ngolu à travers baoba to za l'édifier. Totangi na mokanda ya des chroniques hein. Voilà, tu es dans des chroniques. Ah oui. Tu es dans Lévitique, tu es dans un roi, tu es dans des chroniques. Ok. Tu as pour le moment 3 versets. Ok. Des chroniques chapitre 18. Des chroniques. Ah. Natanga. D'accord. Nabanika na verset 18 hein. Parce que au dino bokotanga des chroniques chapitre 18 mobimba. Bon mon histoire ezalaki wana. D'accord. Ya roi Akab. Ok. Hein? Alors, awa des chroniques chapitre 18 verset 18 et le but et Michée dit écoutez donc la parole de l'Éternel. Je vis l'Éternel assis sur son trône. Et toute l'armée des cieux se tenait à sa droite et à sa gauche. Et l'Éternel dit, qui séduira Akab, le roi d'Israël, pour qu'il monte à Ramon, à Galade, et qu'il périsse.
Il répondit l'un d'une manière et l'autre d'une autre. Et un esprit vint se présenter devant l'Éternel et dit, moi, je le séduirai. Je le séduirai. L'Éternel lui dit, comment? Je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous les prophètes. L'Éternel dit, va-t-il le séduira. Va jusqu'au bout. Voyez qui? Ok. Et Abimi, ndiakei. Tu as dit déjà verset à l'Iboso, ok? Ok. Excusez. D'accord, l'homme de Dieu. Nzambe a sali réunion na Lola. Conseil avec les anges, conseil de Dieu. Ba ange bantouré, ba archange tout. Nzambe nani akokende pona séduire akabe pona kufa. Oya lobindengi, oya lobindengi. Ba ozali kanisa bien te. Bobinin. Qui est le père du mensonge? C'est le diable. Dans Jean chapitre 8 verset 44. Oui. Effectivement. Ange a raté. À cause raté. Mais diable a se présenté. Pepsi Nzambe tindanga. Donc oh na tinda oksani. Oksandeni obi ngai na ko inspiré ka lumuli lukuta. Et quand ba prophète nyonso na ba prophétiser lukuta pour que kufu. Nzambe si ekende tina suka. Puis à quelle mission peut accomplir. Dieu peut utiliser le diable pour accomplir une mission spéciale. Même pour te faire du bien. Diable a eu ma bolam. Sur ordre d'ensemble. Tala nzamba tindi ba corbeau. Pour na balayer sa Eli pendant tout le temps où il y a Zalakion. Dieu peut utiliser même une prostituée pour te faire du bien. Et le Kalabato. Makasi. Makasi. Bon, ok. Tous à la vraiment étonné. Yango to lando na bokebi. Ésaïe chapitre 23. Yoka. Nabandi verset 17 à 18. Au bout de 70 ans, l'Éternel visitera Tyr et elle se retournera à son salaire impie. Et Obi salaire ya nini ya masumu? Salaire impire. Salaire ya masumu. Salaire ya masumu ndenge nini? Yoka na continuer. Elle se prostituera à tous les royaumes de la terre. Akusani akusala kindumba na bakonzi nyonso amoki. Kindumba. Sur la face du monde. Mais son gain et son salaire impire seront consacrés à l'Éternel. Navita Songolanda. Salaire wana masumu, mbongo masumu, ba opesa nzambe. Mbongo a péché. Mbongo masumu ba opesa nzambe. Ba memeli nzambe. Ba memeli nzambe. Mutaki asali kindumba, abuli na bututi abuli, okoma tampunda te, et tout mbongo nyoso azuana, ayi apesi nzambe. Elongo péché. Ah ben oh, mais elongo lisumu. Wapi lisumu siko? Yeko nzambe azuana. Oh là. Ils ne seront même pour ceux qui habitent, on va servir Nzambe devant l'Éternel, même on va servir Nzambe, bon zambongwana, et comme yabango, et servir Nzambe. Quelque chose qui est impie, et où tu n'as pas mais il n'y a pas Nzambe. On ne peut pas vous exciter à servir le diable, ni même d'aller consulter le diable. C'est interdit. Mais quelque chose est là, il y a un message. Na zongi, pour na lobake na sisanano awa et omoni netibo Yesu ye mokazali nzambe ya omoni ke mwasi ya ndumba oyo bayibi ke na ba pharisien na ba scribe basi ba kushana ye basi ba leka déjà bayibi ye Marie de Magdala azalaki même na possédé na 7 démons ya kindumba na vite so comprendre okay. Mais akebutu buta buli ya zumbongo ya kutana ba konzi na ba parfum ya chair. Mais les gens ont murmuré. Même, Luc chapitre 7. Azara de passage pour écouter Jésus. Des passages, ayoka ki sango ke Yesu azananda kwa. Ok. Navite soki ozolanda. Oui. Ayoka ki sango ke Yesu azawana. Yoka. Un pharisien pria Jésus. Luc chapitre 7 verset 36. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et s'est mis à table. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville. Ayant su qu'il était à la table dans la maison du pharisien, apportant un vase d'albâtre plein de parfums. C'était par derrière au pied de Jésus. Elle pleurait et bientôt elle lui mouilla les pieds par les larmes, puis lui essuya avec les cheveux. Et ainsi de suite. Les pharisiens qui l'avaient invité, voyant cela, dit en lui-même, si cet homme était prophète, il connaîtrait qui le touche. Hein? Quelle est l'espèce de cette femme qui le touche?
Et ainsi de suite. Oui. Donc, mutu même na fille moko pharisien mutabina Yesu ya kolia na ndako naye. Aka mais Yesu andengeni. Biso te Comment ça moi fait c'est dire ndumba. qu'on na Moi mwasi c'est andumba? ndumba ko poussa na terre ko simba ngai te ko. On considère le rôle Oui, de corbeau. Eh oui, c'est un pire. Ndeni aya simba ye, a pese ba bisou, ba ni tout. On tient parfait. Non, il n'est pas prophète dit. Asa Moussa na Ah, ça c'est quel genre de non. Je peux pas croire à lui. C'est la même chose. Les gens sont là que pour condamner. Mais Bible Nzambe était bon mystère Nzambe. Il faut un œil spirituel. Il faut un esprit à discernement pour discerner les esprits et ce qui se passe. Sinon, au cause allons bourber, au perdre les pamboli na yo. Au perdre les pamboli par manque de connaissance. Au moins quand Mosando bengala longa kuna Mosando. Mais si le monde était rempli de justes, Christ n'allait pas venir. Il était venu pour les sauver, pour sauver les pécheurs. Vous comprenez? Ngamoko. Bon, dans la communauté, parce que ça sert à Monanga, puis à Landakape, à Zana Bandal. Moussani Banda Kosala, Bangumisa te kiri à trois serres, Bayokana, Baou loué Ndako. Ndako na Bangana Baou loué, Bafanda Kawana, Bakot Sakamibali, Namoi. Oye, Fouti, au sali service no sili, au Foussi Mbongo, au Bibioke. Ceux comme Boutou, Bakangi Ndako, Bakangi Bisaka Baké Boulevard. Balati ba string. Batikali mutakala. Na veni lukusa. Na otanga na bakon parce que les hommes to fani na hier on raconter c'est yolok basala. Et puis obiso ke sikoyo na butu. Na butu. Kende na veni lukusa. Okuta bango. Bon, puisque ya c'est ce qu'on a dit. Okuta ba tel déjà à partir de 22h 23h00. Apesi na détail précis. Ba tel makapuna ba okanga mituka mutuke zoya u bango ba tel mpena ba tiebo. Basimani mutuke ke etelemi. So boya bango. Fungo nzela, ok. So kopona oponim allez ok. Ici au PC $100, ici au PC 50 ici. De bango ba kenende ko kanga ba konzi. Pe ba konzi ba yebi yango, ba leka kape kuna. OK. Ba si kitoko yandi nga jeté. Soit bimia ondi mate ke musala sala ngona. Mais libabe alandi biso. Ba kende boulot na bango ti ba zongi esili ba lali tango ba lamuki atia bo baba amoni prophète José Lokamba. Avina landa na mote me beti alanda. Alandi message. Ndi ayoki neti na oloba makamu na ye. A se retrouver à Leli habité. A ju numéro a bengi. Ngabi yaka kutana na ngai na ba jour na yambaka. Ayepe. Na yambi pays. Ye mokonde mutalobi. Musala basalaka tout. Na téléphone ne bosoto. Je n'ai pas voulu même na ko l'action musala to sala papa. Atie. Pardon kanga. Abin ngainde na chele. Mais Mathéo tia kinde simbi ngai. Papa libonza na ngai yango enveloppe na ye. Bondela pona ngai. Siko nakuboya to nakozwa. Bande ko bota la biso c'est à vous de commenter. Ah voilà. Parce que étant prophète ya Nzambe, awa na Bible Yesu asi alobaki yango. Ngana ko tindete kesala kindumba yelanga mbongo te. Ngana kosunga po natika yango pe mbongo wana na kozwa yango na lia yango na bondeli po na ye na teye na bengi prophète Patrick Munganga na do ya na imbisesu akepese batem alandi délivrance sili lelo ndenge tozoloba abali mobali ya bien asa siko na libala. Vous comprenez? Moment sali na yeko maki. Tu vois? Atiki pe makambwana nyonso. Siko komi ko se débrouiller. Aoteka sikoyo moi biloko na ye ainsi de suite. Voilà pour dire que Yesu pena Marie de Magdala izale bongo. Vous avez vu ko somo kali sosote comme ça on dit akoma ki servante de Dieu. Nzamba ko utiliser un corbeau pour na pambola yo. Ako utiliser ni me torrent de Kérit ezali moment moko ozo traverser ya passe. Ya omoni ko traverser moment ya passe. Mais il y a des gens qui sont placés. À cause de la mopaga na sambe la kate. À cause de la paix un esprit. À cause de la paix et pambolio. Mais ce que vous avez dit, au nom de Jésus pour bengane kei. Ndenge mamelo, non ba mamelo, sœur religieuse na Rome. Je garde son nom parce que azolanda penga lisusu. On comprendre? Okay. A mona bikamusi. A benginga to sambeli. Tanto sambeli. Et sili azotanga mutu abandaki kotangisa ye cardinal wana akati relation
Siko ye a comme na année terminale, avant année terminale, akati akufuta ndenge nini, akusala ndenge nini. Ndi abengi to sambeli nzambe. Amona bikamwisi. Azo tambola na nzela pona akene université kota tangaka na nzela akuta ina mutu physiquement. Bonjour. Excusez. Yango kanisi kaka zalaka pe gentil parce que kanisa ka mutu nyonso yo soki a télémission tunyo kombo tonini kanisi ka ninga draguer yo lokolo oza 3 fois sainte. Ya linga le comme non je vais te parler. OK, a télémi ayo ka linga lobela nini. Abi tu as un problème pour tes études. Mais dis-moi, attends, à mon akaka fongoli sac, abimisi, brick out, apesi, yabayro. Abi, tu payes hein, tout, même année zoya, bah, tout, fouta. Bon, go tika là comme ça, au vivre nango. OK, pour au demi ton session de l'autre côté. Abi, merci beaucoup. Tangalo ba merci beaucoup. Yé mutanga baluki, pona kende, yes retourner. Oh, excusez, est-ce que je peux savoir ton nom? Atiebo, tu n'as pas besoin de connaître mon nom. Tant que tu n'as pas besoin de connaître mon nom, à disparaître. Oh là. Mouta gang. Mouta pessie mbongo. À disparaître. Ce qui a télémakatende mouta na télémsaki. Lokola, ce qui a kansa mouta zinga dragenga lokola yé moi si yé mobali tout. Voilà, il faut quand même aux appels na connaissance. Yé pas qui pété à Monica mobali mais à disparaître. Et puis si panique. Ti afandi na se yako utambola ta zolenga. Abenginga pona ibisenga papa azolela. Ngabi quoi? Otala nakutana mutu bwe mutu anga disparu, il a disparu. Ngabi malembe. Zwambo ngana tia na saki. Kende sala kaka ndenga bisio. Futa et consort. Ngamoko yeso bimelanga pisinga bongo plusieurs fois. Alors, sala kandenga lobiana. Nde eyeko pese moi force ake lelo asidisi azupe musala. Tu comprends? Donc, tant qu'ils ont traversé, il passe. Tant qu'ils ont traversé une époque difficile, Dieu peut utiliser même les corbeaux, même un païen, même un démon, même le diable pour te bénir. L'homme de Dieu. Tout le monde est tiré à l'élo, ils ont vraiment chaud. Oui. Non, ça dit qu'il y a un monde qui est chaud. Tu regardes le témoignage. Au niveau de peuple de Dieu. Parce que il faut enseigner peuple de Dieu. Lolenge nini muta koko yeba sikoyo ke akomi na moment oyo korbo aye ko visiter. Merci beaucoup. Ya on a lobaki dans le départ que il faut que zalana esprit, il y a discernement des esprits. Première voie. Esprit, il y a discernement. Et puis il faut que zala na esprit, il y a comment vision. Deuxième volet. Voilà. Les deux choses sont très importantes. Des biloko. Et là qu'on a 5 vision. Comment na discernement des esprits. Ndoko yeba. Soki muto mabe, to esprit mabe ko ba o esprit mabe. Soki te okobengana. Et ndemo bengani so eke ils ont eke pas muto mususu. Moi ba différence on sentir ndenge nini, hein? Moi bon, moi explication moi muke. On a weba ndenge nini ke. Parce que biso ba to expérimenter yango, hein? Na ba sembo ba na ba expérimenter na ba papa mususu. Oyo azali na France ba futele mbongo azali na nyongo 7500 €. Yemo kaza malade mais tant que tu es bon de là bon parce que on met là qui nango hein là moi si ne peut pas l'andanga paf nda abiki a telemi bonjour abikaki vous pouvez arranger le micro. OK. Ah merci beaucoup. D'accord. Jour abikaki a kepona asala moi footing ndenga okima bongo style azonga esprit qui teneka fungola boîte aux lettres afungola boy lettre ba futele nyongo nyonso na ya 7500 €. Aketi ake vérifier ti kuna na nini na l'état kuna et consort. Oui, tu as déjà payé monsieur. Abi oh, quand? Abi mais non, tu as payé Alex m'a prévenu ce qui a foutu. Nani a foutu lié a habité. Voilà, pour la kolobake, il y a pour na oyeba, monsieur ko yeba. Monsieur ko yeba te mena osenga ka ozana discernement. OK. Des esprits que oyo te na ko ratete. Ngai pe ndenge moko na wenzangaba, Christ amelanga bongo. Pour na apesa ngambongo. Ngai mina bité na moni mutu nga na oki na ngai na zolela na zoyemba na déception na zui mais na moni voiture mutaye a télémisi akitsi vitre tango na Nathalie atenga kabo mais na kenenge ko kenena nga parce que nazana dépasser quand na ko leka nanga mais tanga tenga boye ah noki makolo kilo
Aïe, nde na telemi na baluki na place azali. Aïe, pourquoi tu pleures? Nengena biseli comme non le lobité arrête. Na bi likambolela. Abendi coffre voiture, misi brique ambonga pesinga. Abi ke ça la ba besoin non et puis on tire la ça et sunga yo. Tango tombe la vitre et disparaître. Voilà, c'est ça. Donc, question na ezali très importante. Mususu ko koyeba te. Mususu pe ko koyeba. Do sentir yo mo que neti ba doute le moto est-ce que salutation discernement des esprits et ça là pour comprendre que non ça va tikana ndimanano ya omoni ba sœur mususu to pe ba frère mususu ba rata ba occasion ebele mais ayo regretter na sema si je savais voilà il faut zalana o balobaka aigle comme on a musika et puis qu'on a esprit à discernement ndoko discerner te na ratete kop mususu ko ya to na musala ozo sala mais ba futa oti ou ozo sala mais ça les ba futa eza mukie esimbate mais kop mususu ye omonien kop ye bo mante nga sambela nga kota kopana te et baninga basali baba ngindi o regrette na iba kitenza il fallait comment dire ba bonga masumu problème ezate bonga masumu okufa pauvre non mais dire taureau de Kérit oyo taureau de Kérit eza mamube to comme na makamba corbeau sikoyo oui makamba corbeau na zo insister parce que oncle nanga moko arata lipambo libongo azai commerçant azako se débrouiller OK afungola boutique na ye yafana na mboka ayaka asombi biloko papa akeya teki asombi aizongi kabunga sala ba navette asambela kabanga nzambe mais il s'est arrivé que aye ateki biloko tu esila aye na magasin parce que aza quand même aye na magasin na somba biloko mwa mingi asombi ti ba pesi biloko titi esili pesi mbongo tutu esili ale ngisa tena masuwa ekei ipake abandi tanga ufungola biloko atia na ba nini na ye afungola asimba carton moko afungola akati ba scotch afungola mbongo mbongo tu abimisi atangi titi $200,000 te nga sambela kaji azongi simbongo nyesho tutu esili akangi carton scotch esili tie pembana bi il fait ça Isaiah Mondele na zongi sele esili di 4 mois aso un peu marchandise aye akomi pe ateki esili aye pe pa Mondele aye ko somba biloko mususu akomi pe abimisi carton na bien Mondele excusez nani ezala carton moko taw na ko somba biloko bo pesa kanga mais ezalaka biloko te zandi na mbongo mbongo ndeni aju carton apesi ndira fo combien $200,000 na bango te non c'est que zambo non habite te nga sambela kontu kambo eza ngate eza yo je reconnais pas na sala perte $200,000 eloko te na ibate habite awa nde na suma biloko tu na oui na ibayo zambo non en tout cas nga na ko zwango te ndele bon ça va merci beaucoup ndele a joué sili atalo bitalanga bien atali obi yo okufa pauvre tikalogo ndele bise si c'était moi na ozongi ça te puisque moi na ibango te na mémoire na yazori azata na idée te que perdu l'argent sonné tout et consort d'ailleurs mbongo na ketsa na carton na yanini mbongo ekoti mbongo ebele na tsa na carton na po isalani abi yo okufa pauvre ne sois yo comme phrase mondiale soka bien ne sois pas juste à l'excès. Ne sois pas juste à l'excès. Si non. Donc pe sili akendati belelo akwea zala kuta utai koya ngamuntu na pesi moi eloko pona bakisano ya zanango. Tu vois? Taureau de Kérit. Taureau de Kérit de boti corbeau. Tant pour sozolo a pasteur à pengui na penguité. Ecclésiaste chapitre 7. Israël monde a signalé biso pour Nathan, tous un verset. OK. Pour que tout bon tous à témoignage. Ecclésiaste chapitre 7 verset 16. Oya koma Bible eza Josué te. Zala juste, zala saint parce que nzamba lingi bongo. Mais il y a des corbeaux. OK. Corbeau ça n'a pas corbeau zalaka. Ah ouais lobinin, ne sois pas juste à l'excès et ne te montre pas trop sage. Pourquoi te détruiras-tu? Voilà, c'est la Bible, Lévitique. Non. Ecclésiaste chapitre 7. Ecclésiaste n'aime te expliquer bisou. Verset 16, oui. Ne sois pas juste à l'excès. Et ne te montre pas trop sage. Okay. Pourquoi on commis bon maillot moko?
qu'il soit pas juste Alexis. Okufa pauvre kufinzala. Mondo eza mondo ya baegle, mondo eza mondo ya banani. Et sengela kito ya baoba. Si moninga na benga baoba na benga avec kitina. Parce que babilo ka boui. O mato yoka kité. Monsieur Mouni. Omoni o eza émission parce que ta ezate. Oui. Moi to kota on nimbola nyo sauté. Mais bolanda Josué Lokamba TV to kota mozindo. Benganga na ko biso na ko guider yo parce que il y a d'autres personnes hein. Esprit de discernement azana ngote. Bon, vision azana ngote. Qu'est-ce qu'il faut pour nani kazinzamba tia biso? Poto sungaye. To sunga o benga papa na kuta na likambo boy. Siko na sala ni na likambo boy. C'est ça la directive. Voilà. Ndeko ka benga après avoir ba escroquer. Ah papa, eza ba Camerounais ba proposer nga babi babi ke kwa kalabani tout ainsi de biloko bongo il faut te suite na misi $2000 ba tinda yango awa et komi awa pemba bengi mundele moka benginga alobi ke mundela na so ba biloko na eza ba 6 millions d'euros bondela po biloko na koma mundela ngo déjà pression ka zana mbonga ozilango babi mwana so benga kanga na ngana biso ko mekate kozanga koyeba au sala perte tika ya yo kingati mais kuna amonika ki avantage zale biloko wa il faut otinga mikanda pour na ministère ya environnement combien 5000 à défi ya ki il faut tinda mikanda pour na nini tutu ministère agriculture soki are soki nini OK tinda ti lelo beskoka à peu près 35000 batika lozongisi batika ozote pour na kozanga discernement soki tout na kanga dès le départ ngali pseke non ko salati nzamba pambola Toro de Kérito est belé papa. Ngala moun to continue ngo. Ouais. Le loto lobeli corbeau pour vivre bénédiction corbeau na Toro de Kérito, il faut en un discernement, ouais, na vision. La vision. Isaïe prévu to l'exaba témoignage mais l'autre l'exaba témoignage c'était parce que tozo enseigné pas papa. Mais Torozo ngana papa pour te expliquer pour na aigle. Parce que toto tanga corbeau. Oui bisi biso Toro lobela pe aigle. OK. Ba nyamo bazaki ben pire. Mais na tango nzamba zo tinda bango na mission, bazo comme signe ya bénédiction pour na mutu. Message clé to reçu que ça l'émission lelo pour la peuple de Dieu. Message clé ezali bo s'attacher na Nzambe. OK. Et puis bo cultiver amour parce que amour yango eza point clé base fondement ya disciple surtout. Autre chose ezali bo za la souple na makama Nzambe. Pour Nzambe sur biso le sala boy il faut sala kala. Gloire à Dieu. Reporter en lobité. Okay. Ce que reporter lobby ou raté. Il faut tambola na pa ya Nzambe. So devant Nzambe tu auras des difficultés. So que vous en a retard par rapport à la marche na Nzambe, au coup d'un blocage. Et ça profond comme on a lobby. Très profond. Nous sommes là pour vous. Bien disposés. So bengo zungate kolobate papa za disposé te. Tu quel un message. OK. Nous répondrons to ko sola batu mingi pe ba témoigner. Et là qu'on a koloba yango. Merci beaucoup les baoba. Ngala binga na ngayo baoba, bango baboya ko ndima bino. Mais une chose, ba futa émission. OK, bana stis comme tu na futa linga émission te. Or toi qui ba futa émission, j'aurai le temps de pour futa émission. Pour poser la béni. Comme ça tu prochainement pour toi sur l'aigle. Après tu prier et puis ba tu vas en solution. Ndeko ngai acheter le temps parce que egazan nyamamoko impire. Nzamba déclarer impire. Mais pourquoi tu as utilisé na makamususu? Acheter. Ndenga utiliser corbeau. Parce que corbeau, tu as une image à corbeau. Azan a deux couleurs. OK. Couleur noire, na couleur blanche. Couleur noire, ils ont ténèbres. Couleur blanche, ils ont sainteté. Donc, dans les corbeaux, il y a le diable, il y a Dieu. OK. Vous comprenez? Il y a un monipe, biso ba pasteur. Passer la biso, bilamba na biso, omona, il y a col pastoral. Il y a noir, na col ya nini? Il y a pembe. Mais ils ont corbeau. Ce qu'on le bas sur pasteur, lettre pour mazandoki. Tu peux sur muta latino noir blanc, azakandoki. Non. Noir et la Azaka kaninite. Nous apportons la lumière sur la terre où ezali na ténèbres. C'est noir ni ténèbres. Noir eza ténèbres et blanche eza lumière. Eza lumière. OK. On comprend ce qu'on. La même chose au coup ta magistrat, au coup ta juge, au coup ta avocat. Azaka ilamba mwindu na nini? Ya pembe. Ya pembe awa. C'était azoya na lumière na katina ba conflit na ba nini na ba makama bato. Ndete okuta na Romains chapitre 13. Avec que magistrat ça serviteur de Dieu. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur parce que tu fous tes missions et permettre aux gens papa le kambata moulaï. Papa le kambata ko kabona boité. Prière on les a édifiant. Oui, édifiant peuple de Dieu. Tozongi suna sia makolo na bino. Pour tous la bénédiction auprès de vous comme papa.
Merci beaucoup, Nabi Kengonge Koki. Ma témoignage, beaucoup l'andango, émission prochaine. Mais na 5 foot émission. Sozana Mainayo, au Simbi, topé ma foot au Simbi. Supposant nangote, problème ezate. Au Simbi, ma boko nangai, to sambela. Nzambe. Batuming bo traverser batant difficile. Monde, eza vraiment na passe. Pas seulement à Kinshasa, mais partout, Seigneur. Visite ceux qui souffrent comme tu avais visité Élie. Au tindi ba corbeau ba laisser pendant tout le temps zala kiwana. Tinda pe ba corbeau Seigneur. Ba laisser biso, ba pambola biso, ba bénir biso, ba défendre. Au nom de Jésus, aux solutions du Kamuna. Ma pe ma photo simbi onction lata yango na kombo de Christ miracle. Nzamba pourvoir parce que c'est lui le chef de tout. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Papa Lokamba, merci beaucoup. Merci beaucoup. Nzamba pambola bino et ndeko nyonso foute émission et on permettre biso tous aller sous na tamula ina Papa Lokamba parce que Jésus-Christ de Nazareth azongité to remona na oisika. Merci beaucoup. Chez Bisso Télévision, la chaîne qui vous ressemble.